bandeko bino moko bouti ko mona ba vrai congolais o bauti ko yamba na ambassade botala bango basi kitoko mibali kitoko nzoto kitoko bozo mona kaka bazali bato esengo kotala bango kaka na elongi boy ozo ko mona kaka bato bazali bato esengo ezali neti bato mususu te ko mona aza na Angleterre mais ko mona elongi fienoka donc yemo ko soka zolo bozo mitu no lobi yango muto aza na poto to aza na base na ba Congo yangona tozali koyebisa bino ete bandeko ba bolingo bomi constaté 2011 oyo ndenge basi bayebi ete les rails azokanga yango na ba élection epesi bango liboma bakomi koluka partout botala kaka ndenge bakomi kokende kokota na ba poubelle botala balukaka ba preuve boye bandeko congolais toyebisaki bango baza ba ignorant bayebi eloko te parce que ba preuve balukaka yango soki balobi na likambo oza na besoin ya preuve il faut kokende kokota na ba bureau et non kokende kokota kopanza ba poubelle kokamwa tala ndenge baza kokende kokota na ba poubelle bazali koluka ba preuve mbala ya liboso tomona ete bato bazoluka ba preuve na kati ya ba poubelle makambo ye ndongo bamoni déjà ba pourcentage ya Joseph Kabila les rails komi augmenté na ndenge ya kosakana te pona kutu ba peuple congolais baza na Congo selon ba sondage obi ke ba peuple congolais balobi bango kutu balingi élection te bango kutu balingi ba programmer bala mo balo baga Joseph Kabila a continuer mandat na ye les rails babengaki yo balobi ete ozali mwana moke balobaki ete ozali na maele ya kokamba Congo te mais lelo les rails okamwisi bato les rails akamwisi bato les rails à surprendre bato mais il fallait au monde ngwanda ndenge badaki koloba il fallait ko mona ngwanda zoloba ke mono ya muke ya kosala nini topesi ye kaka mbula moko akokoka eloko te Congo ezali mboka monene Congo ezali mboka ya banganga lelo ngwanda kamwe Joseph Kabila surprendre bango les rails te oza phénomène les rails ozali phénomène po babiloko sali oyebi ke bango moko ti place bazalaka bakamwaka bandimaka te yo ozomona na baémission na bango bazosala soi-disant journaliste na bango ekanga zoloba boko sikoyo tokosala nini vraiment tala sikoyo bango mpe na baimage na bango ya bato ya bamakambo oyo ya ba 5 chantier ndenge bacongolais nyonso bakomi kaka kondima kaka bamakambo na bani sikoyo bozomona teke wana nyonso ezali bavantage ela oyo kosopa buli ya ndenge nini les rails non oza phénomène na bato balobaki ke bango nde baza bato baza na ba diplôme bango nde batanga o ba docteur 1 mais les rails ça surprendre bango boy les rails ça komi kolelisa na bato baza bato balobaki batamaele les rails alakisi bino eke alakisi biso bacongolais ke mboka wana Congo ezalaki nango na formule ya makasi te po ete mboka ebunga ezalaki nde mauvaise foi ya ba dirigeant ya tango ya deuxième république bandeko ba bolingo tokolamusa bino na pongi na mwa likambo moko boyebi eloko ezali koleka bato oyo babengi ba opposant tango bayaki na baelema bazoloba Kabila azali congolais te président Kabila azali rwandais boye koloba ba makambo na bango ndenge bamisana biso tovandaki nie mais tozali na baelema na biso ndenge tozali koloba ete papa ya Kabila tomona ye mama ya Kabila tomona ye wana nyonso tu ezali ba preuve oyo ezolakisa ke Kabila azali vrai congolais mais tango toye kotalisa sikoyo dossier ke tolobi ke ngwanda c'était togolais mais bandeko ba bolingo kokamwa yo somona ye mutu nini po toyebisa bino bacongolais siko bofungola mpenza mémoire na bino yo somona mutu nini oye kotuna ndeko mama na yo kombo na papa na kombo na mutu wana banda mutu nanga kombo mama na ngati ko est-ce que ezalaka bandeko kokamwa
ekomi kaka soko tuni kombo ya tata ya ngwanda tuni kombo ya mama ya ngwanda bato batomboki oh pona nini bozoko tuna oh yango ngwanda waza fantôme to nini mutu mobimba bayebi kombo papa na ye te bayebi kombo mama na ye te bokosaki liboso no papa na ngwanda kufa mama na ngwanda kufa ekomi na bakonzi ya Congo ya deuxième république batikala kokenda ta matanga wana te ya papa na ngwanda ou bien mama na ngwanda pendant 32 ans. Alors batu na bino cimetière akufelaka wapi ona lisala na cimetière nini bokomi kotomboka bandeko bazobanga soki bapesi kombo moko enongo bani te ntango bato bakokende kovérifie na bacimetière wana bamoni kombo wana te yango na eloko ezobangisa bango papa fantôme maman fantôme bandeko baboliko Joseph Kabila bino bolobi ke ono azalaki Tanzania bo likambu te Joseph Kabila bolobi kaza Rwandais aza Congolais te mais Joseph Kabila aye na Congo tala kaka aye na Congo botala botala kaka ke aye na Congo mais biso ba Congolais tomoni quand même ba preuve mais oya ngwanda tomoni ba preuve te totuna bino ba preuve et comme il midi à 14h bandeko ba bolingo yo moto sali na Congo pendant 32 ans 32 ans ozanga ba preuve ya ba parents na yo na maboko boy koka mwandima kiteke ba makambo boye ko bima tozuye penza tokangie na luketu kebele tokangie penza na luketu alingaki aposa moni ba congolais baza bazoba soki Mobutu kuta zalaki un togolais histoire ezali claire noir et sur blanc soki Mobutu zalaki togolais et bon ya wapi bino bogoye ko ipsa biso ke ngwanda zalaki congolais baza kotuna ekaka bandeko babolingo ata bino moko bazotuna yo kombo ya belema mpona kolakisaki papa na yo koprouve yango azokoka te te oza likambo kokama mbala liboso na mokili mbala liboso na mokili moto abima kaka papa na ye bomona te mama bomona te o tata kufa botuna tata kufa place nini ezoyebana te kokambo bandeko lelo toyebisi bino te ti ngwanda kokende kolakisa biso bavrai parent na ye ezala ta bakufela na Togo tokoyeba tokobanda mpe kosala barecherche meme na batogolais kokamwa nano esili te tokangi ye mpenza na kati na lokuta na ye determinato ngwanda wamvemine omoni akosa mais oyo eza su ntango na yo ya kokosa te ti babiloko bozokanisa tozoloba ngo neti liseki bandeko bozokanisa tozoloba ngo neti liseki mais ti bokoboye komona mpenza tokoye kokweya na esika yango bokomi koloba bato wana babandeki koloba neti bazosakana nzoka nde eza mpenza bamakambo ya solo deux fois te wana nde tolobi yango biso tozali zoomel 1000 tozali www.zoomel1000.com biso deux fois te tokozwaye kaka malembe molo tokokoma vraiment les rais babiloko asali mpo na mboka na biso non ye aza motu topesa ye bambula ebele mpo ete Congo échange biso tokoki kopesa confiance te na bato oyo baza kokende kolukaka bapreuve na bapoubele boye botala kokamwa tosengi bango baelema tolobi baya na baelema oyo ezolakisaki ngwanda azali congolais baya na baelema oyo ezolakisaki procureur apesaki mama Landu mikanda mpo ete biso bacongolais tosine bapétition bandeko babolingo epesi bango trouble tala ndenge bakomi kokende koluka yango na kati ya bapoubele mpona koluka bapreuve bandeko bakotaka na babiro oza kotuna kosenga koluka baarchive bino bokomi koluka yango na bapoubele kokamwa mama Rosalie zwa maloba ebongo nsima ngai nakoyeba ndenge nini nakoyebisa susu bapeuple congolais oyo nazali na yango mama Rosalie napesi yo maloba Papa Roger, oyebi pa makambo bato bakomi kosalako na kangami panzi na ndenge kosakana te bakomi kokende koluka bapreuve na bapoubele tala ndenge opoza congolais ya mikotisi ye nyonso neti akende kobeta elongi likolo ya nyei ya mokolo oyo depozaki kuna kala bandeko babolingo babengaki balobi ete les
rais azali mwana moke le rais atanga te le rais akokoka nini na congo tala ete le rais alakisi bango bapreuve baelema le rais alakisi bango kazali mobali omoni ndenge bazwi trouble yango tozali koloba ete bandeko na babolingo tozwi mpenza chef de l'état moko o ndenge tolobaki maloba moke misala ebele aza na maloba moke misala ezalaki ebele eza komonana yo oza komona meme bangwanda bakomi kolingaka kose suicide balikomi kolingaka komela poison non les rais aza phénomène les rais aza phénomène tika les rais non des fois te les rais des fois te oyebi ko bandeko babolingo toza koloba ya solo babiloko nyonso to bozomona bakongole baza koloba na libanda ko eza nango makelele ya wenze tokotala bango te les rais aza kokende se liboso bomoni tala ndenge bakomi kokende kolukaka bapreuve na bapoubele ezali mawa mpe somo yango wana ezali esengo mingi komona ko biso mboka na biso ndenge ezali kotambola mpe topesi longoni ya mingi na badiaspora congolaise oyo bazwi ide ya kokende na mboka mpo ete bakende kotambusa mboka na ndenge ya bosolo les rais aza phénomène les rais non des fois te oyebi ke na minute o place ngwanda azali ngwanda azondima te azokamwa kaka ngwanda oyo mutu abandeki koloba ye mwana wana akosala nini mwana wana kokoka kongo mboka monene lelo ngwanda azokamwa 2011 oyo bokomona mpenza ndenge ya josa kokanga yango ya mobimba ko oyo mpenza nde balobaka 1000%. Mais omoni sikoyo soni ekomi kosala bango bakomi koluka ete bacreye eloko moko mpo ete baboyikote baélection mais ezali pamba boyebisa biso nani lelo bakomi kolobaloba botuna biso na ntango ya mobutu na ntango oyo nano ezalaki kaka parti moko parti eta boyebisa biso baélection na boyebi te ndenge bandeki kosalama o lelo bazolobaka baélection na bo baélection na ntango ya mobutu ezalaki ke omona bokei boye batie carte rouge na carte vert okomona mpenza ke nanu kutu osimbi bakarte yango te okomona soda oyo azalaki pembeni azwi deja nini ya carte rouge apasoli yango apesi yo vert wana nde ezalaki démocratie bazali na soni ngwanda tika koyebisa biso bamakambo mpo toyebi kongo ndenge etambolaka okoaprendre biso rien ngwanda koaprendre biso rien botika makelele boza kosala nzambe aza monene ndenge toniobami na mboka wana o bana ya o batataleki ya bato mosusu babotela bango bamapangu bato mosusu bakoti lelo na sa mabele mpo na nini makambo